ngai naki jusqu'à la morgue koluka komona corps ya luisant. Bison, oza na morgue nini? Ebisa biso non. Mathieu na morgue nini? Parce que aujourd'hui ça fait déjà 3e jour. Pendant kisango na yo okufi. Si koyo confirmation ya malonga to zonanti. Par exemple, cette vidéo là de Daddy Michel qui date de peut-être il y a 7 heures du temps. Donc à peine. Certaines personnes que je n'apprécie pas, ça va, je ne vais pas le cacher, je pense que aïe bien que je ne l'apprécie pas. Mais c'est une personne qui peut influencer beaucoup de personnes. Il a peut-être 2 millions d'abonnés. Alors ça la vidéo, elle a remettre en doute liwa ya moninga ya kolobaki okufi tomoni liwa na ote tomoni ka na ote tomoni monkete te tomoni mwasi na abimite mon liwa na ezali ya lokuta Louison libola mama na yo Louison libolo ya papa na yo to yo lalo na mko kosi biso ke okufi. Est-ce que vous avez ma vidéo ya bouillie? C'est des vidéos qui datent il y a à peine quelques heures. Ma famille, un chagrin, il y a Liwa, il y a Ndiruna Bango. Et voir ce genre de vidéo-là qui vient encore semer les gens, mettre les gens dans le doute, c'était assez choquant, c'était assez perturbant. Moi, en étant sur place, moi, en étant voisin, parce que la même Norova, la Luisant, on se voyait ici tout le temps, ils sont dans la même ville. Je me suis dit que par rapport aux moyens que je dispose, j'ai les moyens de faire les investigations et de savoir vraiment ce qu'il en est. Sur la Koufi, ceux qui allaient à la mort, sur la Zali hospitalisé, sur la Bombani, je pouvais savoir ça à mon niveau ici. Le fait que nous travaillons dans le milieu médical, j'ai facilement pu avoir le numéro de la morgue centrale qui s'occupe de la Bordeaux. De au moment la bingue en direct. Et jusqu'à je me suis rendu là-bas. Je ne suis pas allé pour le buzz ou pour les vues ou pour quoi que ce soit. Déjà moi-même, en étant une personne on a ébaquillé, j'étais intrigué par cette nouvelle-là, tout en sachant que la mardi à 16h. Donc, moi aussi j'étais tout autant intrigué. Voilà pourquoi il fallait à tout prix que je sache. N'a eu information, n'a eu combo, n'a commis jusqu'à la mort, n'a eu au moins la famille qui va dans la mort. Ça a confirmé bien que j'ai pas été bien reçu de par ce qui est en train de se passer. Les réseaux sociaux, diffamer, profiter dans les pour diffamer, tout ça. C'est vraiment déplorable. Mais ma but, c'était pas pour venir semer le trouble. Dans ça, la vidéo peut-être dans l'éclaircir par rapport à certains membres de la famille qui vont penser que non, moi j'étais là pour semer les troubles. Non, il n'y a pas pour rassurer Batou. Il y a des gens qui étaient tendus, il y a des gens qui stressaient, se disaient mais les blagues, les anini. Parce que quand il y a des gens qui ont 2 millions d'abonnés viennent dire que Ozo ça l'assemblant, ça met les gens dans le doute. En soi, voilà pourquoi pour moi on a mené l'investigation. L'hôpital, la mort au Luisant, c'est à 5-6 minutes de chemin. Ceux qui j'ai pas le temps de faire ça. N'a pas mon toto à la occuper. J'ai fait ça pour éclairer les gens, pour apporter de la lumière aux gens. Parce que je pense que c'est aussi ça, le but. On est ici sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être là que être dans le négatif. Ceux qui tournent au cas où ils vont apporter de l'éclaircissement, on va faire encore. Il faut tout ça à l'amour. Donc c'était ça, ma famille. Pour moi, on a dit ma bête. Pour moi, on a dit qu'il n'y a pas de violer l'intimité. Pour moi, on a dit que non, mes intentions sont purement bonnes. Et voilà, encore mes condoléances à la famille. Et voilà quoi. Merci Arnaud, merci. Merci à toi. Ça, mon message. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote la mifa
Et la saga continue. Certainement, vous avez bien. Bon week-end, bisikane sur vos amis. Tout ça samedi. Le 4 avril 2026. Bah, sincère condoléances, peu courage. La Louison. En tout cas, courage na Jujubio. A pesinga passer, bande ko mo mbali so azolele et ça la passer. Parce que tu bi mi bali souvent généralement bali la rapenzate et surtout bali la neti basité na lobité ke bali la raté. Pour yo za la boka o papa na biso alela ki ta maman biso ko faki na lobité ke bali la raté. Tu bi généralement mi bali souvent baza toujours na mo charisme moko. Ta matanga o ka mo ma mi so bi mi biso ndeto za la rapenza basi bana basi. Ah, je joue à PC passer. Oui, bah, le ezalaka. T'as même sauté tambolinga. So, kokaraté. Au monde, bah, le ezalaka. On doit l'obé l'oroté. Ma mi se zobima, mi ezobima. Azo pango sa. Ah, pesinga passer. Ah, a koki choc en ota koki en oté. Ah. Franchement, Louison, pourquoi on mi boma kondeko? Pourquoi on mi boma? Tala, tu as son de ma voix, hein? Soro yebi, que au sala ba vidéo, ba photo, au tinda. En tout cas, nazo souhaité le malheur te mais se préparaka. Un jour, au gakuna geno e capoté o. Zala makasi, hein? Zala makasi. Batela motema. So poza muto sala rango yeba ke ko bima un jour po bino boyo karate attention na lobi a ke no bo film karate boyo kana binote boyo kana binote mokili liboma boyo kate mususu loba ki awa soki mutsongo la filmer pakala nde pekisi biso to sa na confiance te na ba partenaire bosa na ba confiance na bino ke za na confiance mama papa mi filmer panzango penza lakisa tondolo nyonso lakisa tondolo fungola ngo penza baluka sala ba position nyonso zwa ba image zwa penza tindela mobile to pe moi so linga mingi wana tindela yo za na confiance na ye bravo tinda bolingo après l'amour, encore chez les Congolais, après l'amour, c'est la haine, c'est la guerre. Parce que, surtout, si tu as un argument, Congolais, tu as la place à t'embêter. En fait, c'est ça. Je joue à l'Eli à Kokité. Effectivement, nous vivons les temps de la fin. Bible Zoloba prodige, calm down. Bible Zoloba, dans le livre à Timothée, qui est dans les derniers jours, les hommes seront méchants, ennemis des gens de bien. J'aime ça. Imaginez, hein? Balobi ennemi des gens de bien. Yo a bien, o mutu malamu. Mais gratuitement bat ba yinayo e abi lembwata ngwasuka. Bandeko. Oebi elekelinga et salinga pasi et kamusinga et sekisinga pas même temps franchement tambola mokilo mona makambo bandeko ba ternir image à mowesh mutu akufi. Mutu so akufi bat balelaka. Tous les bébés on a souci à Louison mais ba ternir image à moi ba ke plus loin ba bimisi ba voice nzambe congolais na bangi congolais muto asi akufi ya on a posé une question hier pourquoi ba des fois des bazar na mawate o parce il faut bien comprendre que qui des fois des satanique des démoniaque des milimo mabe. Parce que c'est compliqué. Imaginez moi na mobali. Mami comme si moi si na misu makasi. Et puis azo tomboka. Azo tiela ngobe munoko azo silika, azo swana. Aza mwasi ayala mokili bongo nzamba kela e bongo. Mais aza na ngondo. Aza na tio.
mais asili ki po mabenge mobali bon voilà normal eza milimo mabe ya milimo mabe siko muto ndenge na ozandene ba réaction muto bon ozandene c'est ça en tout cas na fini muto te bolimbisa ngai soki esali yo pasi ndeko bongola kande motema boyoka boyoka na bato oyo ngai bazaka basi nanga mais epana yo yozala mwasi nanga tenga na mwasi na wati tosala maifio siko oboya oyokela yango soni papa wakwa eza na bato sibazala awa kitiboni boyo boyo so sibanga 3 fois na siba yo 10 fois bondo kutabo antusoko kana pe kata na ngatu bande kolela makasi na position mo kaka oyo ya otenga mawana to baluka to sabo yo kaka wana ilo na bana olingelo tikande ya wana ngali ngato beta ba position nyonso batu peso mutakuta sansita wi batu babondaki ya wiki kute kota ga bien bina filé wiki teza position mo boya en fait donc pour le bango bien ezaka yindi mutayindi on pona sala caméra na la ki sabino siko position moni so ndeto na la ka sorcier panzi olali mupanzi sikoyo bela position mote ya toni olali mupanzi ouais na live bazo expliquer mupanzi na ikiti na ndeto sikoyo ozili yingi byo kuchumboli ka bo sikoyo na ebi position va de bolimbisa raye bouger aleli bouger atangi bouger bien nzambe bande bolimbisa ngai na ebite bato bauta na monde nene devait dire basambwisi mowei na osanga na mamba oloba ma nyonso na bongisaki na loba na video ekimi ngai parce que Maman, je sais pas. Bon, on a oloba na bato eza kaka. Bon la mitema. Et to luka intimité na Nzambe, na molimo mosanto. Awosala ke to bota bambuma ya bonzambe. Jean-Baptiste atei bato repentance alobi na bango produisez les fruits dignes de la repentance. Ils ont ba fruits à Saint-Esprit. Parce que tato batotei batotebisi batuke non, ce que vous faites n'est pas bon botika. Bat bamusuba roseka biso ouais, bat musuba roseka, bat mususu bon. Vu que les gens sont insensibles. Bilembo tango sukande lo na banolo bana bande la vidéo. Bilembo tango suka insensible. Pitié za la asute. Imaginez mutu asi akufi. Mutu asi akufi mais bat baké plus loin. Ya on a le baran la bandeko nde na lobaki hier ya zala vrai OK so za moyibi asime ki moyibi mokile ba ke no za moyibi kokosa te na kombo Nzambe kosimba bible te okosa batu ke no yo sala rasoki na compagnie ni panda ko yebi ko za moyibi parce que mukolo eko bima libanda kombo eso ko fingisama ibat ba okanisa ke no on dirait repentance za bamba sapo makosambe les amamba lokuta c'est ce que les gens croient na mone mutu mona ba commentaire ayo psa grande dame des fois de ba bongo na raté za bongo mutu ayaka na mokili na ndenge na ye so mutu ya des fois de au nom de Jésus en Christ tout est possible mutu change pas ko changer nzamba kela jamais des fois de nzamba kela mwasi akela mobali point barre so oza sexe oza masculin te oza féminin te oza net nzamba kela net traité nzamba kela pe troisième sexe te omoni ya za moi non c'est ça milimo mabe point barre oza obligé on demanda te mais c'est ça la vérité bande ko pesi passe pesi mawa communauté congolaise bande ko bolimbisa s'il vous plaît to respecter ba oui respectons les morts illusion aussi à Koufi to sambisa illusion te parce que asi akei mais to te yaka babiso to tikali to bongisa ba vie na biso na etambole na biso parce que sali ezaka individuel o samba pona yo na o samba pona nga luza o samba pona ye to sa boyete pardon
Les amis, on a chité une vidéo. Et na banda on peut ça conseil wa respectons les morts, s'il vous plaît. Tout respecter bah oui, c'est biblique. Mais tout ça a commis être spirituel. Tout ba ko respecter bah oui. Na ba famille na biso ndenge tozali awa, tozabiso nyonso ndenge moko te. Lolenge na yo, eza ndenge ya na yo te aleki na yo te ya cousin na yo te. Tozala pe na bato oyo bazana ba façon ya malamu te to pe ba lolenge ya bien te. Oyo ke des fois tam sozo ka soni ko présenter le rôle ndeko na yo. OK? Mais net baba ndeko na biso to ndima bango kaka. Soki Louison azaki ndeko na yo. Ba ko finga ba humour ezanga tina ba blague ya mauvais goût. Ba live ya tina te ongo sango te. Parce que ndeko na yo. Mais osalo esengo ya ko manquer respect na mowei. Parce que ta mosoaza membre famille na yo te. Ozobosa na ke mbile telaka partout nde balobaka. Je crois ba tout toyebi tonton Bruno, toyebi Bruno biso nyonso ndeko oyo na TikTok. Alobela pe asala ba émission, alobela pe réalité. Ba benga on ba actualité quand on to sala biso tout. Mais des fois mon ndenge moko humour, moko sur les réseaux sociaux chacun libre quand on lo bagame. Et des fois to sala na mo ba retenir surtout na ba misusu eza sensible. Blague, comédie, théâtre, oui. Na ba mambo il faut aussi la comédie na théâtre. Mais mutu so akufi bandeko. Tous en a respect bah oui. Même la Bible dit plaira avec ce qui plaire. Et na landi vidéo ya tata oyo, je sais pas si ils en a batu ba seki mais nga na seki te et seki singate. Botine de la tonton Bruno eza conseil hein. Et na landaka yo na mona ba vidéo na yo mais tout ça ba blague na ba weite. OK? Si Louison était ton frère, on mosa eloko salité. Tout ça biso nyonso batu, tout ça faillible. Ndenge pozana o ata musuna mamposa la na secret bat ba ebité et que so mo qui les apprendre dans et aux apeta muso soni pona yo. Donc personnellement moi j'ai pas aimé et ba blague ya ba mauvais goût, ba humour ezanga tina. Pendant que batu bazolela, bino bosala ba jeu ezanga tina bo. Neko solola liwa ya Louison. Bala dini kamati ekenai, akufi jeune, trop jeune. Hein? Maladie nini? Problème nini comme la dit Louison? Assisi na jeunesse na été boy, liwe kamati ekena ye bandeko, alelisi bato, apesi bato pasi na liwa na ye. Repose un peu Louison. Louison, otambola ki bien te na mokili. Okosaki nkolo. Nkolo na tiki banzela mabe. Louison, okosaki madame na yo. Oh, madame na tiki banzela mabe. Ok, ça na yo kaka ba bêtise na yo. Akokuta na tonton mo boy, tonton na pasola ye nzela li soko na ndenga mabe makasi. E pesa ye ba maladi kili. Tonton na kanga ke kokana na esi. N'importe quoi. Akuta na baya ya me tonton na sa ke musala sima. Tonton Bruno eza fanité, biso lo bana anglais no funny. Eza fanité. Et c'est pas marrant, hein? Et ça m'a sekisate, et ça m'a malamu te muta kufi. Peu importe où Louison zalaki, peu importe mabe où Louison zalaki na ngoto bande ko sala. Toza biso nso batu to faillible, toza biso nso batu na ba faiblesse. Toza biso nso batu to na mabe. Na mokili toza rambango ko pointer batu di doigt, ya ko condamner batu. Ya ko tangela batu mabunga, ya ko mona mabe ya batu misusu. Mais des fois tam subiso moko toza na ya koleka. Yo zo seka Bruno tam su yo pumba na butu papa. Parce que déjà, quand ça la blague à Bruno Moway et mon arrosa 5 heures, monsieur. Tu es vraiment méchant. Ah oui, tu es méchant. La blague monsieur la blague à osalate. Et de même le lopé na kindoki na yo so pour kufi au mon nzambete. Et voilà, c'est ça. En tout cas, na ngaka na lo bala bande ko nyonso, o bokuta na vidéo oyo, tu ba osala part des choses. Blague oui, humour oui, mais il y a de ces choses les sensibles. Pendant que eza perte ya mutu akufi
na yebite so iliwa bato mosusu elobela bango eloko te famille ezolela bamaster bazolela baninga bazolela et vous venez bozwi yango sujet moko neti ya moquerie ya blague en même temps boyeba ke oyo nyonso tosalaka tofutaka oyo tosalaka baninga yango mpe ka basalaka biso la roue tourne luison akufi lelo na famille no mpe lobi okufela mutu e oyo osali bakosala yo mpe yango to mpe bakosala ndeko no oyo akokufa wana comme ça ntango yo koyoka yango to komona yango obina oseka to mpo sepela voilà c'est ça eloko tobosanaka yango wana tokanisaka bato ebele bakanisaka baza éternel bakokufa te e bato ebele mpe bakanisaka bamakambo oyo ekomelaka bato misusu ekomelaka bango te détrompez-vous luison ata mosu andimaka te ke un jour likambo oyo okomela ye akufa na modele akufeli famille na ye mpe non bamasa na ye mpe te c'est ça vie eza ndenge bandeko oyo na koloba na bino eza kaka ke tolinga nzambe tobanga ye mpe tolingana entre nous linga prochain na yo yango moko batunaka yesu commandement nini eleki bacommandement nyonso aloba linga nzambe mpe linga prochain na yo la bible dit bolingo esalaka mabe te bolingo esoupsonaka mabe te bolingo elukaka intérêt nango te soki tolingani ya solo tosala na mabe te e mutu so akufi peu importe forme akufeli toza na mawa wana ya kolela ye likama so ekomeli mutu to mutu moko ata so asali mabe peu importe likambo yango soki toza na bolingo tosala mabe te tosemoke te tokotiola te tokotonga te tokomisa yango sujet ya hérité bomosala yango balive sans pitié bokoseka na bino ndire elo mobo ya pamba ya ntina te oh god moi aussi na mitema ya bato ya solo franchement nga na okamwa makasi ye mais bon tosala koboni mokili yango kaka boye les amis que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire.
ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.